biso o bobenga coach. Mais namona pe coach abimisa na nani? Coach ezalaka nini? Coach oya Congo de la nanga mutuka la mukini kana tonga communication. Kutika pe biloko wana bino ba congolais. Coach eza nani? Abimisa batu nani? Na ebita? Tala, au moins na na théâtre. Ceux qui bobengi Kale baza coach. Non, c'est pas là. Obenge Lombe. Ladi Esobe. Ezala Manoka. Bob. Bobo Manoka. Bon, ce qu'on ndeko na biso coach. A coacha nani? Ndeko na biso mwana biso bombo nani? Oya Mwindo. Bambino. Ayaki ka bongo. Azui makambo. Pembe na mams. Ozomon coach ye wana. Azalaki na ato zalaki wapi? Yango alela mwana wana alinda. Zongela mama na yo. Ata ba mbuye yo. Na loba na émission nyonso. Linda zongela mama na yo. Kolela lela okosala combien de vidéos ozanona tala onenga Diembeli. Davina, Adiembele nini te? Azui makam. Azui makam. Na lobela likambo ya Linda. Pourquoi na lobela ngo? Jour muso Linda a pesa nga raison. On a tindele na ba vidéo na tindela ke nyonso. Webi place au botami. Na place au keko kola. Ezaka moins changement. Nango loba nini? Ndako mesani. Hein? Na loba siko na bato balobela kasila, bino bato balobela sila. Boko kabwana te pona mutu moko aye. Bo azo flatter bino. Botala ndenge bobanda ke bozai komba bino nyonso. Basundola ki bino, banyata ki bino. Mais yo siko mutu moko aye, oningi onyata moninga pona ozala contre mutu wana. Bosala bakafu bon point. Des gens na poto Mundela pesa mo avantage makase pas moi si. Sko ba mibali nde to za biso mibali tulinga pe to bimisaka mwasi aza wapi liboso. Tamso ndako ebimi kombo yoza nani ya mwasi. Compte oyo tamso ba futa mwa eloko pona bana kombo ezana bachaka na compte nani ya mobali te ya mwasi. Ozomona mo ba avantage wana. Hein? Sikoyo omoni neti ba avantage wana nyonso. Yango esala evimbisa surtout Belgique na France. Soko meki kaka. Nano comité baboka. Baboka lo biloko kuna fanda kuna. Nde nazotala na ba TikTok ibali na ba kamite mabe bakabakate mobali ya poto poisson akabela mwasi eza problème. Malamu muta ko luka mwasi na Kishasa kabela mwasi Kishasa mais mwasi na ndako. Poisson ata mwa cadeau ezala compliqué. Bon yeka ka o bafuta ka oti. Sozora mbonga banati. Na lobaka ngo awaka na plateau na yo na bi MK omoni poto muto ana conscience a poto abolela mbongo o bafuta banati. Mama moko boye bapesa ke mbongo alesa bana ya zo mbongo abomba ngo na compte bloqué po ya somba mwa mabele na ndenge ezala kaka na Congo. L'état moniango yo salaka te to dépendant na biso. Siko nani o mbongo euti wapi bazuna mbongo wana tango ya remarquer ke mbongo eza lisusu te aketu na babi yo chaka mbongo ebomba na compte euti wapi eza ya ne po yo salaka te po poto ne malamu poto ezani soko salaka te bakoyeba ke osalaka te soko salaka okosala nyonso lingi soko bimisa ta 100,000 muke osala ba faire osala na yo jito asisa ki musala tango asisi musala aebisi batuneke bolongola biloko poto déplacer toke na santé mususu esala minde yo samia lo biloko bolongola te yemo mukolo musalati ake longola na suka akoyi akufi eza accident mais loko esali mabe réaction ya mama nyonso abota mwana yo za mama moboti omoni video te explication malamu eza te omoni ndenge bacha mwana no na moke te ata ya nani emonanaka ba video ebimaki bango baza bato ya TikTok pourquoi bazwa ata ndambu te bacha yo moni nini yango wana azobanga babotole mukanda no azobanga na mukanda ngo ezaki mwasi mama babotole ye kutu apesa pe bango na Brunel soki o ya Janina la brune baza ndenge moko pour 14 ans na mo so pese mukanda na mobali pese mukanda te wana ezani bon
jitwa akufi eza mokolo na ye po mwana mwasi wana makambo nyonso basala wana bapesa pe bato conseil biloko nyonso basala bango mibale wana bapesa bato nyonso conseil mais eloko nde epesinga mpasi nzoko nde apesa ye mokanda te eloko apasi yango wana mais kokufa motu nyonso akokufa ndenge aza wana ifallait ka apesa ye mokanda na 14 ans mais aza mobali na ye te kopesa ye na sens que est-ce que procédure la mosusu ezalaki esimbaki te yango na zwi te eloko yango ezala soki mpena mwasi apesi yo mpena ki edeklare mwana esilia mokanda baza na bana 4 kasi seki ezalaki na likambo ezaka neti ya janit kasi ya boyi na ye bacompare na Cindy Cindy na nasala bacarrière lokwa ye te ana 200 chanson ayemba Cindy ata na chanson moko te bachanson nyonso ya Cindy siko bawela na Cindy nini alingi nde te bacompare aza librete te me nakoyemba na se Cindy aleki abonnés à MK Yokani Télévision, à Petit Beauté, que Dieu vous bénisse de partout. Merci énorme de votre fidélité sur cette chaîne. Nous avons mon papa Mbolabino, biso kaka bulu babi biso total la tata total la maman total la ranza kombana musala apesa biso tozo continuer ka malembe to kokoma na esika toza na projet ya kokoma to d'objectif na biso to ko atteindre yango to banga eloko te parce que nzamba na ngambo na biso eloko ke bangisa biso ezala raté atabituma notre chemin peut être parchemin notre parcours peut être parchemin de des embûches de problèmes mais les cas na mosala yango nde tata na maman internet internet et matière qui tire et puis que la communauté na biso alors on va essayer un peu de parler de ça na invité na ngayo mo nazo présenter bino kala mingi te avant tout na pesa na no batunyo so mbote ba maman na ngaya sur anniversaire na ngaya le 12 samedi ngaya na ko ma liste pour l'anniversaire bavard et bima liste à bavard et bima on a liste était vraiment je suis désolé pour dans les oubliettes, je suis désolée. Donc, on aura des attentes au bengara, tout solo, la tout bon qui sera déjà. Yandeni. Maman Nanga Moko, maman Marguerite Bello, merci énorme pour vos conseils, merci énorme pour tout. Merci à vous énormément. Merci la maman Nanga Katika Nika, merci la maman Alice Landou, merci la maman Zozona Inde, merci na Yoshua Ngondi, le président, na PCO Mbotesika Pozali. Karine Muntu na Pesiombo Tesika Pozali, maman Gisèle Lembe na Pesiombo te, Floflo Awa na Pesiombo te, Peselanga maman Naïna également, Y Abakuko, Sila Monkomba, Will Simba, Kumar 13, Nanisus Enoch, Efrazi na Pesimbo te, Yanga ya Uganda kuna pe na Pesiombo Tesika Pozali, Nanisus na Pesimbo te, na ebi que bien se bozwaka bambo te. Ya nanga moko ya nela de moi-même maïsanda na Pesiombote. Ya na we goût eto msinga mira yo fola taka ilamba nanga ya anniversaire la ya nanga yego koma yo koma te poani ban fois pe express ezala merci beaucoup ya numéro nanga po yebi déjà ya pointure nanga yo yebi pe taille nanga mingi ezala L R mona ke na XL R mona zoom na L na fonctionnera entre les deux là donc 40 42. Merci énorme Nabino Nyonso. Na ko pesa invité na ngai mbote. Na yeto me grand street actualité. Mbote Nabino Nyonso ezaka wabino José l'homme simple oyo asepisa bino na chaîne na monene Isaki News Télévision vraiment na pesi pe mbote na ba oyo ya ngai oyo basutena biso neti la patronne Karine Luta Mamaro Queen Mada depuis na États-Unis BL Image tous toujours ensemble na katina noana pour émission oyo show yango na kateli bino wana merci tous ensemble. La question est à MK, la réponse est à l'homme simple. On a bien préparé la question. Bon, question est bon.
Potongo makambo, potongo compliqué, tout bandela côté ni tout c'est la côté. Sujet à liboso de retraité et dans par rapport il y a ndeko ou tika biso, ça fait parmi ndeko na biso moko ya réseau et puis après tu côté un sujet où ezali ko tumisa na kati ya babakouk ou na kati ya milieu ya théâtre ko ezali d'accord ça na di bingande batombo kani et puis au tala pe ça va pour na ba contre na yo. Et de là on va essayer un peu de tourner na kati ya SB et tout. Et puis pour finir, on se retrouve dans solo ya maman. Il y a maman Biliabel où ils ont les cas entre na maman aussi toyo kana nous ba vie na yo. Mais sinon poto yango mabala ya malunga na poto za la raté to banda bon. Bon, MK mabala malunga na poto ezali. Eza penza. Mabala malunga na poto eza. Est-ce que moi bali ya sérieux na poto bazala rato pe basi ya sérieux na poto pe bazali? Bazali na bon. Mais non ebiselo komongo. Omona mukilo yo. Ezana bato ebele oyo bando sambela awa. Soga komi na poto moko akomi bon, non peut exemple moko vana lo bali kamboyo. Famille moko boy to couple mo boy komi na poto. Famille mo boy yambi mais yoka conseil bazo pesa mwasi. Est-ce que yebi ke awande mwasi muto azali koleka mobali. Konyoko makana yote pona kolamba mobali pa ko yikolamba nae. Oka place ma bebe baka yango wana. De bato ayeko kuta bazo pesa conseil ke ndengo za wana mboke za ya basi ya mwasi na mwana. Yo wala kokoma na bango na poto. Premier jour mboke za ya mwasi na bana mobali soki akoyi pe kolamba nae. Mais ndeko mwasi wana yebisinga le bilom simple omoni makambo ba yebisinga talabo abi mais ba yimso bon point. Alobi ke ngana répondre ke ngana ko bebisa libala na ngai te pona ina poto. Be babiloko moko boeza kana poto wana neti likamoto uto lobo ga fi wana moninga abunde adefi mbongo na bank azui era komi na poto famille monani. Mwana makulu to kofana na France te yaka na Belgique. Be kuna kindego koma makasi moninga abundelo amemio kuna soko komi kuna sikoyo makambo changer bandeko bana mama leki o bando kipe okutute bakomi bandeko nayo wana vie ya bakongole yango zo ngana lobali kamo na zongela lelo kindeko ebongaka ezalaka ato tindela ke mbongo te me pesa ya tambote me moninga abundi bino nyonso boyebi ndenge vi ya poto ezalaka nga kutu naza na kina nazo fete bino bato za nga na fete nanga po na ke bulote na ke mona ga bato ne ba fete na mona ke biso pe moto nyoko amaka par rapport na kini mais mutu abundi akangisi $30,000 na ye abengisi mwasi tango akomi kuna opese conseil ke longwa na France yaka awa France eza bien te tala boita botika babiloko neza ba bizarre biso to ebila ka mibali apoto ba lokuta ata soka zo ya nana bala doi likuta na likuta maman wana bazarana ba procédure ba divorce ainsi de suite non moto ko sauter omoni bato bazala mutu déjà so olinga mwa so yebise ke ndenge za wana oyebise ndenge na za boy na linga yo menana mwasi na yo sani soka boy otiki soki musupa ko linga yo yoka te ba musu baloba el kina el par ezaka pona ni to lokuta kutu mobale to lokuta mwasi ezaka na poto te na kini pe awa kutu eza très dangereux so yebite nazo yebiso solo mibala poto baleki lokuta non na ko sauter mibala poto ba lokuta te mais mobala poto azo profiter ozomona ba profiter kasi moi si pas profiter pe kaka kasi to ba to keka bon so mobala poto ba betolo lisolo moko o basi pe ba profiter ngana betolo lisolo euto le kalobi to fandi quelque part
couple moko ekoti to fanda emesa moko couple moko ekoti tango ekoti mwasi mba moko nini appareil soni atelemi abina bo matras toyoki ka mo asa nini abo matras siko ega kei mobala lobi mobalo tozaki na mobali na ye o bakota na lobi azana mobali ne na Canada d'autres bomba osani mais baza mwasi na mobali sikoyo nenga na Canada alobi azana mobali ne na Canada sikoyo yes ko fa tune yes ko zanani te azana mobali na Canada mais biso tozala na biso ya mo ezo sala manakina ya nga alobaka ezala na poto ezala na kine ezala nani mobali fuka bosolola na ye boyeba eloko ni bozo sala esili pour moi ça poto na le côté ça partout MK na ko sauter le côté on partout kasi on a le finalement tomber kana muta bien ya poto comme na Kinshasa ya le côté bazali ya solo bazali ya mabe ya malamu baza voilà le ciel est bleu partout comme j'ai souvent l'habitude de le dire siko tozo ngana no biso pe moko na biso azaki na internet J3 autotika biso na mort moko subite pe ya somo yo pona yo komona maman na ye ko leka liboso etando ike koloba ko déclarer yo ko koloba nini bon au monde biso ba loba ke bino mibali ya poto basi banyo ko la bino makasi te konyo ko la pesa la oui konyo na sens nini d'abord avant to kota maman mais au monde makambo poto ça très compliqué déjà na poto mundela pesa mo avantage makasi pas moi si Sko bamibali nde toza biso mibali tulinga pe to bimisaka mwasi aza wapi liboso tamso ndako ebimi kombo yoza nani ya mwasi compte oyo tamso bafuta mwa eloko pona bana kombo ezana bachaka na compte nani ya mobali te ya mwasi ozomona mo ba avantage wana sikoyo omoni neti ba avantage wana nyonso yango esala evimbisa surtout Belgique na France soko meki kaka nano comité babokelo biloko kuna fanda kuna ozonga ba biloko wana mo avantage wana ba pe mibali na bango ba mité mabe bakabarate nde nazotala na ba TikTok mibali na bango ba mité mabe bakabarate mobali ya poto poisson akabela mwasi eza problème malamu ta ko luka mwasi na Kinshasa kabela mwasi Kinshasa mais mwasi na enda ndako poisson ata mwa cadeau ezala compliqué bon yeka ka o bafuta ka oti sozora mbonga banati na lobaka ngo awaka na plateau na yo na bi MK omoni poto muto ana conscience a poto agolela mbongo o bafuta banati normalement mbongo wana ezaka po sombela bana ba basket o sombela bana t-shirt kilote pe o lesa bango na peso exemple mama moko boye ba pesa ke mbongo alesa bana ya zo mbongo abomba ngo na compte bloqué po ya somba mwa mabele na ndenge ezala kaka na Congo l'état moni yango yo salaka te o dépendant na biso siko nani o mbongo euti wapi bazuna mbongo wana tango ya remarquer ke mbongo eza lisusu te aketu na babi yo chaka mbongo ebomba na compte euti wapi eza ya ne po yo salaka te poto ne malamu poto ezani soko salaka te bakoyeba ke osalaka te soko salaka okosala nyonso lingi soko bimisa ta 100 000 muke osala ba faire osala na yo mais oya l'état ozo oke pesa yango nde bebisaka yaka mbongo te o tolia kango za mbongo mwana za na bonne santé azala bien alia eloko te nde l'état pesaka yo pe mwasi bakopesa yo so ici tous a femme seule bako pesa yo donc c'est bon on a tout bazong c'est te po ye déjà azana mongo ebele yango azobomba wana ba pesa ba considérer que ninga zo épargner bon c'est que gagnera des ebele yango az épargner sikoyo problème ezaka nini ezaka pesa ko mona bake tout na bana boliaka bien bosala ka boye nini bon mondela mayele a diminuer income na de a diminuer mbongo ndo futo wana a diminuer ngo ta fait kiti et diminuer bango ba benga kaf biso to benga income oyo soutien donc social de income de adiminer ko pour déjà bazo pesa yo mbongo bomba ngona compte saving account bon to san to zwango po yo déjà koki
wana lela alela fort pe mbongo mokete ebele mbongo mokete ebele tozonga kasi réaction ya maman ya bon J3 kokufa na ye MK omoni kokufa ata moto etuti yo ata nini moto adesida kokufa ya moto eza nzambe wana ifo boyeba eloko moko nzambe adesidaka to mona bato aona betaki shit matelemi ana pota te angulutumeka moke mwa pota moko pe atelemi ti lelo aza na bomoye mais J3 asilisaki musala ntango asilisi musala ayebisi bato neke bolongola biloko po to déplacer toke na chantier mosusu esalami nde osalami alobi lokola bolongola te ye mo mokolo musala ti akelongola na suka akwei akufi eza accident mais eloko esali mabe réaction ya mama nyonso abota mwana yo oza mama moboti omoni video te explication malamu eza te omoni ndenge batya mwana no na morgue te ata ya nani emonanaka bavideo ebimaki bango baza bato ya TikTok pourquoi bazwa ata ndambo te batya yo omoni nini yango wana azobanga babotole mukanda no azobanga na mukanda yango ezaki mama babotole ye kutu apesa pe bango na Brunel soki ya Janina la brune baza ndenge moko pour 14 ans na moso pese mukanda na mobali pese mukanda te wana eza nini po bota naye ando batela libala na ile musu mobali sazi mukanda ko mobulu ka musu pa ko lo babongo ke na batela libala na ngai so na pesi mobali na mukanda ko mobulu bando lula epa mibasi po za boga ataka bien MK biso nyonso soko ba histoire ya biso bato poto biso nyonso na ba histoire muto atiko na bwe moko boye atiko na bwe amona gake ya kei azomona ke soko akengela yo mais yebe akei quand même akengela yo atiki yo na systématique parce que loko le sama mina babolingo bele mutake na ye malingi te yo za libre alingi pete bolinga alingi pete po évoluer azoko yo zo la vie ndenge loko tika muninga sala vie okengela ka na systématique azokengela mulai donc azokengela yo zala poser un moment lo bébé bani bobé bani na bino un moko esali ke soki na peso mukanda oyalinga mobali mususu koto mais mukanda ngo ezalaka nini bato suka mukanda ngo eza nini ya jani yango utobima oyebi ya MK soki bakongole bakomi na conscience ata poto wana ekoévolue bango nyonso oyokaka ke bloqué ka na mukanda mais muto yo ça mabe mingi na papa mabe za partout te mi bali ba osala mabe eza partout oyoka mwasi abengisi ye aza calme ti soka azuka mukanda comportement ba affichaka yango mutu ndezo luka problème baza sérieux te makambo apoto okomona yo ngakuto na mona ka mibali te mwasi sali tension kuna mwasi arrêter akobala nazo ebiswa makambo apoto ngakuto na mona bato mabe ezaka basi papa nazo ebiso mibali ebele ba osala basi mabe na poto c'est vrai que basi pe ba déborder ba comme si ba bonza mibali yoka na ebiso mibali ko tuté nanu na yebi ke bana poto nyonso ba mona ke muto azokotela biso te na ebisa yo mkande tozalaka mobali naza na mbongo te ata yo uti musala ozoko ba makati bwende tamsuko kolembo saliti osala ata yo uti musala okoluka ke papa bana alia mena poto eza bongo te soko ye yo otinda mobali na nini cuisine yango na cuisine yango wana ici na lambaki na nga biloko balola semoule ata yo moko donc ngolo bakena na poto basi bana tendresse te bazaka na tezate accueil yo basi ezate une bunga ka bati na aéroport te maya moto maya moto basokolaka esalaka nini kasi maya moto onde ningisa bango mure maya moto panza bango makila nayebaka te ata azalaki mwana malamu aso akomi na poto na bandele oko na ebandele bayebise ke omoni nde ozawa oye déjà mboko eza ya basi soye pe osala nini ke kuna na cuisine isi na obalola semoule biloko deya na lambaki wana ya lali sikoyo akekuta ata mususu na mutu moko bamiso bakoma ochange ya MK ta mususu abendi yo azosala mwa babiloko tomona na kini wana alambeli yo
papa zo esu yango okende to esu eza déjà na tie kuna mais okende kuna ti oui babebisa bolingo réseaux sociaux bebisa bolingo te yamba ye lambela ye ngumba masalisa mukongono lokwa mesali laka te MK ba bolingo eza nini bolingo premièrement eza koyokana kosolola dialogue compréhension na pardon atali kamongo leki ondenge nini na mikitisi na bi chéri omonde ezana na sala ina nga mabe limbisanga to beba na te pona likambwana siko bango incompréhension et mata compréhension siko ba fanda kimia ndeni yango mona so ibaye na Congo babandi bafuli ozomona babandi abwe po ozomona ki aza à l'aise bazo lambela ye bazo sala nyonso kuna bati ndol semul ke ba la semul bilo de na lamba go chauffer ngo père ozomona babilo kango voilà J3 to kende penza ni te sai mukolo nae pona nga analyse na nga ezai mukolo nae kufa nyonso mutu adesida eza nzambe mais eza kindoki ya famille eza le logo te kindoki ngo pe mona na te yoso mona kindoki misusu balobi eza mwasi mutu asali nyonso po J3 kufa parce que J3 ataki maltraité par sa femme so totali mwasi wana bande ko lakisa nyonso na internet azali bon J3 akufi eza mukolo nae po mwana mwasi wana makamu nyonso basala wana bapesa pe batu conseil biloko nyonso basala bango mibale wana bapesa batu nyonso conseil mais loko nde pesa nga pasi nzo nde apesa mukanda te eloko apasi yango wana mais kokufa mutu nyonso kokufa ndenge zana il fallait qu'apesa mukanda na 14 ans maza mbali na iti te kopesa na sens que est-ce que procédure là monsieur Sezaki et simba ki te yango na zute eloko ngo eza so ipena mwasa apesa opena ki déclarer moi no silia mukando ozo na bana 4 kasi c'est que ezaki na likambo ezaka neti ya Janit c'est que ezaki na likambo mais likambo wana ezalaka te ke famille esimbi mutema mwasi non likambo wana eza conscience pesa muninga mukanda bozala l'aise ata ki ayebi ke yo mama bana nanga le yo kosunga mama bana note papa bana note po oyinge so ina pesa mukanda kelinga mwasi mususu bakandat te wana ezaki mutema mabe mukanda bomona ngo eza nini yonde bakamba bozo kufa ezotikala bopesa baninga mikanda bazala à l'aise après soki muninga azwi likama oyokaka ke famille wana ya ba distraction voilà wana eza ba distraction mopesa na mikanda bokabola na mikanda surtout boboti bana ensemble mwana kozala papa na mukanda mama na mukanda te mama na mukanda papa na mukanda te bo mwate bocha pe bana kata confusion bocha bana bazala à l'aise bo vivre bien épanouissement ya famille soki bomoni ke simbi te botikana ndeto nga conseil na pesa ya ngwana eloko elekitike ezala raté voilà soki zo simba te mala mutika po 14 ans muninga vie mobimbe teli ka bungu famille na est-ce que va bénéficier na poto mwana na bango to ebite bon maman lobi ya teka ngamo na mona pasi pona kotinda mwana nga na poto est-ce que maman a bénéficié pe bato wana batinda bateka pona batinda mwana poto eza difficile po bazongisa ezala mwa pasi oyebi bato bazo restir na poto eza banani bandekendeke aya ye moko na nini aya ata mosusu akenda na banzela na ye ata mosusu abanda oyo tobengaka nzela makolo ata nzela makolo te nzela makolo wana mpe eza te ke otambola boye eza kozwi carte ozwi avion okiti na mboka moko bato ozwi nini tika napesa motu moko oyo apesanga histoire na ye maître Baina Losako ye mpenza banda awa braza akebuna na Nigeria akiti nini Ghana aza na Londres siko 27 ans na Londres pe asunga bato maître Baina ozomona ye pa aloba nakenda nzela makolo ozomona siko mutu abongo omona bato abongo nde bana conscience soki akangisi mbongo ne aye azwi mwa mabele muke namona bato ebele awa tosola na bango me bato oyo bapapa batinda bango nde mutu basalaka bafoli ebele wewe po ayebi ne pasi ya mbongo te ye ayebi te ayebi réalité te ya ayebi te siko conseil okopesa na mama na olela makasi mwana na ye oui est-ce que ozasu na courage otinda mwana mosusu na poto ateki ndako oui MK eza pasi eza vraiment pasi omoni
Mama nyonso tango abotaka mwana surtout mwana soko mukolo soko osalisa mama ezaka esengo hein pour mama bundi pona yo pourquoi pas yo pozongisa situation to mona mama wana na ndenge ndeko na biso ala sa personnam ezokokana te mais moko pa ko changer pe mama bambongo ngo yo kasi ezala combien bambongo ezala ke belé te mais problème ezala ka mutu azana mutu Aujourd'hui, par jour, dans pesa maman nanga $100 to €100. Loba maman zala soki ndeni. Maman ko somba lisu kitambala, hein, maman somba lisu blouse mususu, aebike na fin du mois mususu, mwana nanga ko tinda. Mais soki yo tika bongo, eza soni tala maman nga zolela, vraiment eza na ebite soka ko zo lisu courage. Ya ozongisa lisusu ndeko mususu mais baboti bakipana mama kamwana te mama so lingo sala mwana mususu salela ikata mususu ya oza lokola mais on a biso akufite père son âme jika bon père son âme le reste nzambe kaka nda sunga bana bazangi papa na bango to pesi ba condoléances na ipe moi si lokola baolela tozonga nanu na oyo ezali na kati ya internet siko ya likambo ya tendance libingana da Costa yo moni yango ndenge ni ozo juger yango ndenge bon ponanga bon anniversaire non d'avance samedi roinda samedi photo indi ça cadeau faut passer en direct ça TV kasina pesio na persona ba souhait na nous happy birthday to you thank you happy birthday audio ba senga mbula combien ozala na 55 ans voilà donc so obobenga coach mais na mona pe coach abimisa na nani coach ezalaka nini coach oya Congo ezala nanga mutukala mukine kana tonga communication coach kape biloko wana bino ba congolais coach eza nani abimisa batu nani na ebite tala omoni na tina théâtre soki bo bengi kale baza coach non sepela obenge lombe la die sobe ezala manoka bob manoka bon siko ndeko na biso coach akocha nani da Costa oboye coach te aza coach te isina boye kutukala aza coach te nazo ebiso coach akocha nani abimisa nani abimisa Gastemo asala nini na théâtre tomona bango basala théâtre mo ye Davina Gastemo na Davina tika aza coach te bobengaki ata da Costa isili coach bamo musubuke yango muto banda ista sikoyo kaka ingénieur muto bandi premier nini préparatoire na nini na campus docteur ba congolais pardon bochaka likamuna place nango omoni soko bengi lelo yo boyoka ba coach lelo netina soko bengi ata sila wana soko benge coach barobandi mango coach aza nani coach azolakisa mutu mokili tala ngana za coach na bimiso mokili bima tala ndeko na biso oyo mwana biso bombo nani oya mwindu bambino ayaki ka bongo azwi makambo pembe na mams ozomona coach ye wana azalaki na atozalaki wapi yango alela mwana wana alinda zongela mama na yo ata ba mbruye yo na loba na émission nyonso linda zongela mama na yo kolela lela okosala combien de vidéos ozanona tala onenga diembeli Davina adiembele nini te azwi makambo azwi pe kilao abela ipe liboma ozomona coach bo chaka ba mo bo classe ba mo coach azati d'accord ça la coach te ya solo wana frère soki loko ngala lobi eza mabe bato bakoma na commentaire wana na lobi coach eza muto abimisaka bato oyo akochaka bato akocha nani na likambu nini na ba film ebele babi mutakochaka ti kokochela kisini a réaliser ba film ebele Alexa Bandeni a joué mais ba changer loko mususu ba changer mon coach eza maka mususu photo benga réalisateur oui allez Lionel écoute Aleki hein oui asa coach te ba coach eza ba elombe po ba bunga ba coach baza ba esobe abimisi mutu azopesa makambo
Manoka bimisi mutu azo pesa makambo. Elomba bimisi mutu. Obi kebe manoka pa bimisi ba te belé. Ebele. Baya beni tane so ba uta kuna. Ebele. Siko ya bimisa nani? Siko coach bobengela ke na nini? Ba kaska songo kutu ba bimisa ba mamisa. Ah. Siko ye koko ne so ba benga koko ne ezala nani? Elombe. Iye elombe eh? Oh, kasa uta na nini? Bongo siko mwana ne nani? Davina. Davina mwana nete. Davina za mwana V12. Tout kina makam. Davina mwana nete. Mais Davina pe oyo mutu akoche pe mingi po ezala wana a profiter na komwa sila. Tamu so bino weba ngote. Bo Davina yo iso mona théâtre Davina pesa makambo nete théâtre nini. Bonga ebi Davina ka na mambo ba conflit oyo na ba. Kasi yango wana ega finga isila nda mati. Siko Davina apesa nini? Davina azande mona Excel ba pesa eloko te. Oh, Excel apesa eloko te. Neti nini? Film nino Excel apesa penza neto yoka Dr. Sisi Sila Ivoirienne Batuana ndeko na biso o mususu akoma obi ifo to ndima pe batu akomaka apesa pe makambo neti bana Congo video nini ne moko apesa boye bana Congo o Sila komani apesa ni contre péchant akoma wana idée ya mukuse bongo idée wana eza concrète eza faux idée oui epesaka nini epesaka conseil nini so boza mapasa non bako confondre bino yo non wana idée te idée ezali batindi mwana na pesi leçon leçon batindi mwana États-Unis mwana tangi te ondoko tane ba boîte ndenge bato babangaka mwana uti poto atangaki aza docteur ake traité azo pesa confusion ayebe eloko te Dr. Sisi idée conseil yango wana bongo ba mapasa contre wana eloko te pa mama donc il pas coach te akocha nani Excel akocha nani akocha mutu te oh te Excel akocha na Dina za coach Dina bon Dina to kondima za coach po abimisi nani mais Michou lelo so to mona Michou to kondima ata pesa ke makambu te mais soki toyebi Michou lelo auta wapi na monde à théâtre et pas Dinana ozomona Dinana zuye ata yokanaka na ete ayeko yokana pa mutu mususu po Dinana makambu te Dinana abimise kaka lobi yeyu neti nga na yebi nde epa nani kande bato balobaka yango na lobi na yebi epa Dinana te na yebi ka epa Sila. OK yeah coach eza belombe basila Gingombe pa coach akocha nani abimisa nani abengi coach ya nini Gingombe coach te bimisa batu wana pe bazopesa makambo wana coach donc bato oyo lobi oyo moni baza batu bapesa makambo baza ba coach bakobenga ba coach eza Elombe Caleb Esobe Bobo Manoka nani lisusu Sila nani lisusu nani se tosuka na tosuka na wana ba misusu wana to tanga bango na to bakana bango totali bakato traité surtout go délibéré c'est to traité après to délibéré bango na tu napela Gesho aza coach te Gesho mais to confondaka te eza na mutu muso akokoma nini idée po ba idée wana nyonso mona ode to sala to mona nga na balabala ozo yango osangisi yaki coach te yaki nini ka okomi kaka film yaki coach te yango nde bo confonde na d'accord ça kaza coach non abimisi idée akomi esili aza coach te aza coach te OK c'est cool donc par rapport à Koswana ya Dacosta na tendresse tous à la sérieux entre bango mibale wana o mona ngo ndenge nini
question nanga zakina noana donc le côté biso d'Acosta ka coach bon siko osona na bango wana ndeke na internet ke zongi est-ce que Dibinga a raison on a tort d'Acosta a raison on a tort et à réagir bon au monument moi ça ko loba na ya biso to amibale mboka na biso toi bon na moi ça ko loba na ye mais Yoko ya kotaka ti au répondre moi si faut nani ya répondre c'est une importance c'était non mon yango Dibinga sala analyse mais d'accord ça yo répondre quoi faut tikana beti pe kara les kambope sal et salaminete mais le kola ya ebi kaza na Congo il faut ça à ça la base yango a répondre pour ebi ke ba Hollande ba zo matière mais eza penza na mon yango kutu tina monter ça la kutu analyse na monter ya eza tinate oh eza tinate te nga mono yana ngotinate ambruye batu oh ko sa ambruye non ambruye mat bon elo ni amalonga lobi alobi ngo bien que ya musala fo bo fonga misu pona makambo ba chroniqueur ba komi musala fo fonga mais chroniqueur ga muto amatisaka muto musala wana ya bi chroniqueur ba impact temba ba ne logo lelo soki chroniqueur yo sali likambo biso to zango te to sala analyse to matate yango siko ko faire comme le kabango mayele ayebi ke bato wana baza somo nani ngana biso eloko moya muke conseil afali ya fere na Adidas Arena apesa bato nyonso ba copyright bato tupe baboya ko ke conseil ne ya ninyo yo mona eloba maka na Congo lengi eboya ko kene na Suisse yo mona conseil wana eloba maka ba konika ende ba makambo ba onde ba ibagate konika ende amakambo journaliste a makambo journaliste ndem to bebisa musala théâtre te a bebisa te soki bango ba fandi ba swani te journaliste a zo nini te batika ko swana to sala ga analyse mususu ba total soki ba omata ta ba tika ka ko swana bandeku botiki biso to sana biso ba analyse biso to na makambo ebele ya kolobela na ko cha video ka na embouteillage na che na nini bato ba hotel tala embouteillage ya lobby nakin esili yo sikona na lobela ba violer mwana mora to fond na kepena na chebo ochina tala chroniqueur bato wana to makambu botika ka ko sona ba discussion na bino tu botala soki un mois ya pa mandenge bo kita comment na bino lisusu etanga malisute surtout pe kutu etanga ma appel lisusu ba miso ba ya okanga manasi la pona nini amaka bachaika voilà conseil ni ko pesa na ba kuku po e kaboli on dirait ba kuku mwandambo tala na lo ba eloko moko pourquoi na lobela likambo ya Linda pourquoi na lobela ngo jour muso Linda a pesa nga raison on a tindele na ba vidéo na tindela ke nyonso place au botami na place au keko kola ezaka moins changement nango loba nini ndako mesani na loba siko na bato ba lobela kasila bino bato ba lobela asila boko kabwana te pona mutu moko aye azo flatter bino botala ndenge bobandaki bozai komba bino nyonso basundola ki bino banyata ki bino mais yo siko mutu moko aye oningi onyata moninga pona ozala contre mutu wana bosala bagafu mon point ata bible lobi royaume moko ekabwana te royaume moko eza divisé te mutu moko aye boye obi esalinga esengo na moni unité oyo ba bombo ya mams basali ezolengisa batu bande kunanga basi wana bakenda Dubai wana unité wana esalike esengo yango ebangisi banani ba Davina na balinda ese mams ando traiter bango ka ndemo ko po ye moko alobi azaya ya moko bien a traiter azaya ya bien azaya ya moko ba makamu susu na loba aloba te azaya ya moko andoko sangati na chambre na c'est que si la za mabete bangonde ba mabe ye moko a regretter bolimbi pardon nyonso yango anati
o Davina Sengi bolandi ndeni tala bana na biso babomona baza soudé batie mutu apembe batie mutu amwindo batie mutu amukie batie ya munene grâce ah voilà osomona unité okokabwana te po d'accord ça ye wana bino bozala ndenge bozalaki liboso akabola bino poani babe na mission ah royaume moko ezaka divisé te royaume o eza bato baza bomoko boyebi ndenge bobunda ndenge bando kosala bino makambo mais bato ngo wana bazaka kuna siko baye kozonga bino bokabwani pona ye te eloni ne sala bino ke soki mutu moko aye fo bolengela kai na je musuzu na loba na ndo sala émission na nazaka na soki 500 personnes na live na yebise Abakuk biso tolobela bino ese bo tindela ka biso mbongo tolobango fele mais mutu moko aye kaka sali théâtre lelo comédien moko boye bobandi ko tindele ba code voilà be folo bango bien mais est-ce normal vous allez musala pendant 1 an pour que muta kabelo mutu to cholo kutu est-ce normal ka o tonton o boy non mais mutu moko abande ko finga asengi bolimsa ye bobandi ko tindele ba code tala netalo na ba koli ba kabelo ba bino moko sala nga kolite na ebisio na différence na ko mutu atama ko ta tindela ye mais oyo ka tonton da Costa yebo ko yebo ka lobaki ngo abi na komi na Suisse bato ba benga mbongo na tintala mbongo musuni bakabeli ye po aya ne otaye ko jouer na mama mais biso siko to lobela bino bopesa biso ni tolo bate ah bo sala ba makambo po on lobi ngo pena na siko lelo kana kanisa ngo ya kas yango na bisa bino bo makambo ne boye bagati donc nous ça fingi mam ça fingi pendant une année Hollandi bolobi fingi allez pas ba ayo tango yoko jouer asengi ka bolimi si video moko bakolinyo se bo biso siko bato toloba ngape na nakina ne na biso botine la ngambongo tika ba no kolema na ngale se longo na uto tambola bana tango na ndo telingana la kishasa osomon batindaka et encourage abatu osomona mutu loba na finga aye o nenga jouer pas mams to encourager yo yango to lobawa baba zongika buimba moko ngana na kina mutu afingi mams lelo lobi okuna papa inane lobi aye kozonga lobi afingi na bino bato lobela mams lelo aye kozonga alobi mams limbisa ngai nakomi Abakuk mbala moko ale bobandi kotinda bakoli mais biso to ngai oyo elevation ya sila ngana yebisa ngo sila wana kutuna bandisha ni te na beta ngoka ana chaîne na ebisie ngakutuna kanisa azokufa kwa ndoto ne tublanga mena obeta bino ndoto ngo lisusu sima siko tena émission mususu siko to lobela kakai moi likamuke to che commentaire moi boy to sala analyse mais mutu moko afingaki aye alobi bo pese $1000 na pesi tendresse raison tendresse pasuka lisusu siliga ngo benda beta lisusu mama $1000 o lobela za $1000 ba pesi na SBT za batu ya poto ne ba pesa $1000 yango ya zoko lobela ba bondeli ye po ya jouer boyoki ba gaffe mais RP a joué qui était Esperando Tamboula voilà abi abaxi en plus nani monte ba pesi $1000 quand même Kofi azalaka Kofi ya solo si la zaga si la ba bundise awa ba comprendre que azanani ana mama na ba fan de ko saganate to meki o mona mama osomon to comme na biso ko chuter to ke malem mais siko di solo ya maman Bilabel na Cindy est-ce qu'on va comparer maman Bilabel na Cindy te MK ba congolais to yeba makambo to salaka to yebi makambo to sa te il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Bandeko.
mutu na mutu ana ngongane o tango eza Cindy mama tamso abeti bongo po abike ba kipe ba tombola a préparer concert ba comparer bango te oko comparer Maradona na Messi te po na si ya boy na yeba comparer na Cindy Cindy na sala ba carrière le quoi était na 200 chansons ayemba Cindy ata na chanson moko te ba chanson nyonso ya Cindy siko ba wela na Cindy nini alingi de te ba comparer ya za librette oh te mais na koyemba na si Cindy aleki oui nakole Cindy nakena Nairobi te ona salisa ekalaka nakena Nairobi ekalaka kozonga za toza mama si tozo ina nzemoni pona ko sa pe nini mama si tozo ina nzemoni nzemoni na mama si ayemba tobosani nzemoni na kebele na kiminga ndesi te mungongo Cindy wana eza omoni ba Cindy ngana classe bango soko longoli makoma Nathalie Makoma ugocha Cindy po Nathalie Makoma ngo abeba na ye akenani ninga akenda mais mingongo wana eza lisusu ba mingongo la wapeta mingongo moko te j'espère te to ya mingongo moko te mais panga ba voisin Italie nani siko Cindy siko ana biloko abongo omoni mari misamu ninga andobi nisa mingongo mais so pena travailler Cindy na eleka nango mais mokilo esengaka travail Maman Belabel atika Cindy neta na époque na ye a comparé kutu te yango na yembele nzembo wana ke biso kutu toyembaka te mais na un temps pour toutes les choses et dans ce monde chaque chose a son temps sosola bo sosola te sosola mais ngana pesa ba point où il y a le ba comparer bango te ana plus de chansons que Cindy n'a pas de chansons ya mi balé carrière où il y a sala Cindy na sala ta kutu un quart nango te pour maman Bilabel abeti presque mokili mobimba na kombo na ya Bilabel akena na kombo quartier latin te ni na kombo ya nani te ya tabula ite na kombo na ye atamboli mokili mobimba pour na savoir faire na ye aussi âge na ye à tenir pendant longtemps dans sa carrière jusqu'à plus de, du haut de ses 60 ans. Il a continué aussi la carrière, voix la même voix et bougeate. Cindy a habité sur la Katikati peut-être, selon la maman. Elle a 43 ans de carrière, elle a âge à Cindy. Bon, MK. Moni ba donc il y a une carrière Cindy a Obotam. Oui, comparer exactement comparable la même espèce. Oui, kasi yango ngape na lobit. Wana tango comparer bongo mais to longola comparaison na mais to tchaka ki. Alobika bo yite ka yebi ko yemba. Mais ko comparer bango mbalendete. Mais bon yesko atangi yango pona nini? Ayebike. Kasi mutunda tunaki question. Kasi question ngolo bakiaza leki na ngai isili. Pourquoi ya kito mwana? Aza mwana nanga pourquoi ya bendi mindondo wana pambapa e bele bongo il faut alobaga ke tant ka ya lobi bongo batu ba comprendre ngo baziongo mabe balingo kasi bazui mabe po ba moni ke yepe ako comparer te na Cindy po aza mama Cindy pourquoi ko ke comparer c'est kazo bangaye nde ya wana conclusion non ya wana ponga na yebike mutoyo na lekiye siko bando tanga biloko na poani c'est kozo bangaye même que maman eleki Cindy na makam. Bon, nga yebite seconde ezatangwa Cindy. Tena tuni quand même yebike maman asali makambo belé o Cindy na musale bila osala. MK Cindy nde tango yu. Eza yepe tango na yezalaki. Mais tango eza Cindy. Mais Cindy akaboli tango na ina bate bena ba meje. Ba chaka yepe pandi likolo. Te meje te. Meje. Mais j'ai commencé à tout épargner. C'est tant on pénal tant on bakana ba kabola pe période mo na ba meje. Oui, mais il y a Cindy les perles. Te Cindy les. Na ba rebo na minute. Kasi eleki aleki bango kaka. Ndesiko ba to comparer bangwana. Maman Bilabel il faut alo baka wana bale bana na ngai. Omoni réponse ngolo te papa wana mwana na ngai. Esili nango. Pour ndengeni muto leki. Pourquoi que tangele banini? Muto leki. Utangele mabunga. Utangele mabunga. Eza lokwa nemo Kofi azo lobaki azo discuter na Fabricas na lekiye est-ce que au moins on eza ata na sens ide kasi za ya ngombo sko tamba zong selisco Kofi me bobo ya point bon Kofi
Kofi azali muto ba actualité ya ndolo ka actualité yemo a répondaki. Est-ce que comment on a biloka Kofi Obora madibanda pa mama ali ayo esala konde nga penza page MK ko excuser nga makambo a famille a mutu akota te. Ote eza famille te eza ida libanda. Kasi eza ka famille na ete. La famille na. Eza famille na ete. Mais kasi Cindy pa moi si na ete koti makamunende. Te Cindy na koti na monde professionnel na ye mais famille na kota te ngai o batu bazo bunda po baboyani o batu o boy eza biloko mibale o ba publier mutu pona motakala na sala vidéo te o batu mo ba bunda ta ba star famille moi sina mobali na sala vidéo te na kota biloko wana te. D'ailleurs j'aimerais préciser qu'il y a une famille qui m'a appelé aujourd'hui et ça d'abord autant à combo jeter les noms de la famille de la personne qui m'a appelé pour baza au dignitaire Yamboka. On a besoin d'éclaircissement, surtout il y a mort, il y a papa ngabani wa uta kokufa ndenge batu bazolo bazo entaché kombo ya Michou na kati bazolo ba ke Michou akufela mobali papa ngabani ya mobali na d'ailleurs akufi na sida yango wana. Je crois que si tout va bien, peut-être qu'on va descendre jusque dans la famille pour boyo ka famille ba mondeli ba roloba babi ba yebi makambo Michou te papa na bango pa akufi na sida te akufi aki na problème ya cancer ya onde bomié azaki na nerf sciatique plus cancer tant que sangani mais mingi ebomi ezande cancer ezali sida te donc botika Michou avant da kimia botika Michou pema mwana batana na karba bango moko ba famille dans ce sabino je pourrais même vous montrer mais batika téléphone botika Michou poani te po bazo baby selaye CV disant que Michou abimi na papa na kufi na sida wana eza ko entacher vie à mwana babi na carrière moulai a une vingtaine d'années a une carrière moulai mingi na vie na ye botiki la mwana na chance à vivre ata motem mabe yango ezalaka balobi kombo mo basitelenga na kozonga pona yo bete yango dis ntangwa kombo wana balobi yonde muto yebi muto auti ko publier yango na place va publier yango yo muto pesi bango information là c'est une fausse information et tu le sais parce que yo moko pe obima na kolo na muto akufi babi bazo reconnaître ndeko na bango azaki na basi ebele azaki na vie à désordre c'est ce qu'ils ont dit dans leur bouche propre bouche mais dire qu'akufi na sida faux et archi faux parce que ayeba ko se protéger kasi MK nango baksa muto wana famille yebi ke akufi na azaki na basi ebele est-ce azaki mona poto ayo ok poto après ba maladie azaki mona poto te omoni ke makambo ngo eza partout ba comédien ba ventrier ba escroc na Congo na poto ayi moi c'est mobile ya tabu fatu bien qu'il était entre Kinshasa na poto non makoma kinde awa azaki mingi ba ndo zape na poto eloko mususu aki sénateur eloko mususu famille na epena muteuti obenga ngai baza pena très désolé na makambo eleka sur internet peut-être qu'on va faire une descente là-bas dans la famille je crois peut-être avant faire une semaine vraiment topé ça balobi pour la nito wasu na mawana mitema te baninga baole la passe ana bana ana basi atiki mais pour ni boko pesa ta bana na ye wana ta moi bo pesa papa na bango ta valeur te ba misuso baliaki pe mbongo ya papa wana de son vivant mais tala bango esika ba ke pesa ba information lokuta baole kana ba live bino pe ata bino mona di bumu na mbongo bato ezali olia mbongo ya bato obanda ko bwaka etongo midi poko lelo akuda te banda bwaka yana ndo préparer obi mokili ya compliqué hein ben mutaka ovanda pene na yo ma oboma yo alingi na yo te ma ozo ka ba bénéfice oza nango po mukolo oyo kozala te akoselo makambo bino na te bino musapi bino mukolo ezali tozaka ka continuez non ya nangolo baboye mifi soki Michou tango ba lo babongo po ateliti ngabe na hotela boze ti décembre na soki ateli mutu nyonso soki ateli asalaka nini akomi mwasi ya ndumba te kotelo nga na loba wana ya manga ateli akomi information nyonso ekokoya kaka epana ya badiembe na ye kaka po epesa sasi po epesa nini ateli makambo s'il a déjà atelisi ye ya ngwana baka mangue mûre une mangue mûrte aza ya kotela tala omoni bato nyonso oyo mwa information eye boye asutuki neti étoile seka atelaki te aza préparé te azali préparé te paniqué mpe akiti fini et fort
esili vrai moto eza ma top likambo ye boye pa leki atindi alobi naza bongo te eza bongo ma top mère ezala bongo kozala moumbu ya motu te watu mokolo moko ezali kaka watu ozomona osali malamu te ya motu be obanga motu neti mama wana leki na ope mama nazolela nga nakamwa alelani nakamwe andolelani nga tisi koto mituna azala comédie elle a compte film kaka te ya ezaki film nga pe na comprendre voilà alingaka ye mingi mama makambo asali nde namoni na personnalité makasi mundele aloba eloko moko mundele aloba na moto alobaka no alobaka te vrai moto eza nani alobaka babiso oyo baoyo balobaka te te demona ya solo mopongu elobi baluba mopongu baco azobomba makambo masa bimisi comportement yo moko mituni obi o nini nga moko erando sa makambo wana nabaki est-ce que batindaka ye azaki pousser atiaka pression akokaki yango mutu alaliza bien ebotela kasi naoke esala kasi ntango akomisi komona misumba moi badoki bandi azalaki te aprepara na aza grande zongela mosusu kaka mponga mpe na ozomona donge aza mpe omoni mishu wana amemi sikoyo amemi mpo ya nyonso aza kotela mishu oza no ya kotela tika baya kaka bazwa makambo yo moni te ndenge otomboli Linda na Davina batombwami na réponse nzembo Linda bayokaka ye liso te ayokani voilà aza ya kotela yo mpe tela soki oteli moto atelaka moto mosusu ateli oyo tokopesa eza bambino mpe ateli mais décor pe à comprendre que moto yo atela ate ye na gauche ate ye na droite botela bato botela bozala lokwa bolelalela pamba te kwa tokomi na biso na suka na basali émission na bakokoso ebele ezalaki na presque ya kolala mais na lamuki nzambe na ngai asala bino bolamu merci na yo mpe papa nani merci na nsima caméra tozalaki bongo na Lionel Lumbala assisté par tonton Valable qui me précède il me précède de me suivre après sur ce plateau. Je crois que je vais m'arrêter par là. Ça va vous passer, hein? Tandis la Nimbi. Ok, on se revoit demain. Bye bye.